Prophète de la nation. Attention, prophète. Voilà. Bien. Le prophète a bien maillé. Prophète de la nation. Attention, prophète. Voilà. Bien. Le prophète a bien maillé. À Madrid, j'ai fait quelques jours à Madrid pour voir quand même mon ami Adrien et visiter le palais. J'ai raté le match hier, je vais revenir, le match de Atlético. C'est fini par 3. Le prophète des nations de l'Est. Amakelele oyo baosala sala na simana ezelote. Oh Denis Ameli masangake tout ça na soki na porte te makelele ya wenze. Jo wana ye mwa okutana garde wana na ina station wana ya Kitambo. Okutana na bavoka parce que azo asali berere na ofunda bavoka ba ofunda station. Bazo sala ba plainte mengana na za kuno kutea. Na Madrid awa na okende Paris parce que na on préparé maman minene kuna. Na okende aéroport sikoyo. Ne bozomona nga na okende aéroport na Madrid. Na ndozwa vol ya Paris. Si on a remis Paris, na osala bino direct na aéroport pour na famille on a remis Paris. Donc bozomona nde tozotambola wa toza à Madrid. Oh azawa bidele zaza namona na bino en direct. 136 na moni bolinga ngai. Bomakenga ibatulanga bomakenga. Je suis là, la matina dimanche l'église. Ate abino, ngana kena nous tournée européenne. Nana mwata. Oh to kokutana na bango na Adidas to kokutana. Bala Congo bana kina leli. Oyebi nga bena sambino moyen a fonctionner ate. Donc na pesi ba Peter nyonso mbote na bandimi nanga nyonso na bato balelanga olanda mamakelele ya wenzete donc wana bato tu wana o delisa boyo delisa boyo bon ba double 6 mois baza bato ba o soutenir l'autre là o ya le 19 wana donc nde omoni bazo sala kobeta na o répliquer te momo na bilo tu bozo mona na donc eza ba balle perdue pour adversaire a muki moyen à répondre te. Oui, bien très bien à répondre à ma poids lourd. C'est ça qui est mon go. Les grands go la bétaga. Ah, n'a taillé en désordre. Mais félicitations à Mike Kalamba, il n'est pas sali. À MC Moisi, à Yogi Bisso, qui est à Sola Likama en famille, bah au Talandé ni bah au Sal. Guerre et Sili. Bah au Babasa, bah guerre ou à l'autre. Donc, tous à la Zalakaka, Nabolingo Namboka, tous Lingana, tous à bien. C'est ce qui est important. Donc, bana arche, vous êtes tranquille. Voisin, on a eu double 6 mois là. Bazo tinaye pas l'autre là. L'autre là. Aussi pour comprendre. Donc, on a soutenir Mike Kalamba et Namadjab. Puis, on a soutenir Bango. Bango va monika ke, Moutana Boyango Batini. Va péticher mes chers Mike Oya, toutefois, sans impact. Alors on a pesi no mbote bana Congo pour mon silence na ina vol na zongi na Côte Madrid ça fait déjà depuis jeudi. Alors na lali na pemi sikoyo ngana Adrien tunanga ewana o azira nga partout na Madrid Espagne. Somme alors la pemi moi 2 jours 3 jours bien on a que Paris sikoyo. Si on a commis na Paris l'aéroport na bengi bino lisusu. Na bandi live monsupona l'action que na sali. Bon donc vous avez toujours la foi na mutu na bino na otia bino toujours en live na opesa bino ba nouvelle akine na ya poto et bandi lobi na sa live na Atlético Madrid na Liga na Pongo match des na 14h. Alors l'équipement nyonso ba pesa nga na kutana na entraîneur wana tellement na rendez-vous na eto kutame Alega na pongi Adria ola msanga reta na koraite. Na Simon basalinga de zoba
Alors, bateau nyonso bamoni vidéo de laisser pétate. Bino banakin boy bi ngaza direct. Et c'est ba melanga R1. Ngaso na komi ngana prêtre, so na komi nesika ba fongola porte. Alors ba sécurité na ba fongolité. Batiki ngana piège. Na ye na tuti mo muke. Ya na ngoli wata. Est-ce que ça est le reçu ndene ya normal. Ya normal. Alors, na sentir que non, ngai na normal, dans un restaurant, on a commandé des atouria, biloko soya, maman tina teyaki lelo en direct de l'église, bolandaki, faudrait plus de 900 hey, a teyaki très bien. Alors, moi petit mon boyo, azo loba loba na o denile si boye boye, aza ye aza double sim, moi na répondre te aza muke. Moi, je répondrai à double SIM. Qui peut aider, Batumutu va répondre. Mais on a informé ce qu'on a Paris. On a commis 18h30. Donc, on a Paris, on a Europe devant Adidas Arena. Oh, c'est là. Devant Adidas Arena, le prophète des nations de l'Ilessi. Na outi émission moi makasi mais naza devant Adidas Arena. Donc bandeko o bazota la biso naza liboso ya Adidas Arena na Paris. Déplace faire au bêta le 20 le 21 Paul Mutunga déjà la sina combien a commis déjà Adidas Arena bato ba mona Paris bangoyo. Donc tout ça déjà awa ngai naza na événement nanga na opesa bino salle na début à mai avant les 15 mai na opesa bino adresse pour un événement munene. Donc arena yangoyo nga na ye makambo mususu na ye évangile mais na li quand même na lakisa ba petit na biso na bandeko na biso akindi ke na yaki awa po air moko boye. Voilà, na okende Hollande le 27, na travaillé na Rennes, na travaillé par pasteur déjà belébé à Bengi, mais on clôturé par un grand événement na Paris à Boka Massal, na fait Sabino déjà makamunyo sondenge ozala. Donc banakin muninga so asali kamofo ndima, il a félicité quand même, on a l'accès à faire les golake. On a lobaka na kosa té. Donc voilà. Donc ngana za awa pour vous comprendre que je suis pas là, nazaku dona dambuta, je m'tazo kumbanga, na voiture na kitoko, na au départ kasarema na sa émission kitoko bozango kalaté. Félicitations à faire gola sali yangoyo, na laksiba la kinke na okoma na yoan. Donc vous se préparer parce que dans l'événement moko na Paris na songeli d'activité. Na osala tournée Europe après na oyakin tout ça va grande salle to bandi sous makele na kin parce que na prometa ki bino ke na zongeli tata à 2000%. Donc danger ça petit oui c'est pas ça wa équipe nyo c'est complet na pesi no moté gaga na ngandisi ozola nanga bande ko bele balo me delile za warrior atanga na za mutute na zali fali aza mutu nanga za petit nanga ya bwala faire pe moi nanga batu tout kongo muma ngana na paix maintenant. Je suis en train de réunir le pasteur, de réunir le frère Bozala Bomoko, pasteur Bomoko, musicien Bomoko, Moutamboutana Kwena, mais ça, Misala Sango Fingana. Félicitations aussi à Fali Poupanenga Fongoli Nzela. La bisope va pasteur, donc comme la bisope va salo. Tout ya osa va veiller, tout ça va m'amener. Au moins que même la musicien chrétien peut pas comme une ambition. Tout remercier Nzambi Nantela Fali qu'il a fait des choses. Oh, et merci à Ferregola. Je crois que le 20 le 21 à Osala Awa, na linga na sala moi direct oyo. Pour na la ça va battre na nyonso monde entier. Et na Paris, arena wana ya mwana batwa revete yango. Donc yango yo na lingi vraiment bo Osala en direct nanga na poko lelo bo Osala na biso. Na poko lelo ngayo na zotambola mwa muke to aussi sakalate. Na poko lelo tozala live na ba 22h prophète de la nation. Attention prophète. Voilà. Le prophète a bien maillé.